sokotali 75% ezali batumingo 25% ezali bamundele me banani bazali kokomande sikasikawa ezali bamundele 25% bazali kokomande 75% ou bien 75%. Oh, mina ndenge nini watu wamuna muntu mwingi azala gouverneur kuna na Mauritanie azala ministre undiri bango bazali ba Afrika te undiri bango bazali ba Mauritanie te eloko nini ezange kuna likamomoko tokiti na Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les 3 quarts de la population batu mwingi un quart bazali kuna bamundele ne banani bazali na vola bamundele lelo ndenge ezali kubunda bango kuna batu banani bakukufa mingi batu mwingi bamundele te. Oh, ne bango bazali ba africain mpona nini bango baliyo te bango bazali ba africain me mpona nini bazali kubomaka baninga batu mwingi bikamu ezali lelo yo nzambe aponi yo alaki otala Afrika yango wana bongisa pamba te ezali base ubi ezali fondation na mutu mabele oyo masala banaka muntu balakisi biso voilà no bongisa alors soko biso te bongisi te noyebi te so olingaka bato wana ndenge wana azali muntu mundu malamu ndene linga liboso mpo na ngai nalinga mpe bapo oyo elongo na kati na mokili mwa ngai na mpo na ngai nakanisi tokosepela mingi soko baafrika nyonso tu basi bayibi ndenge nini nzambe akanisi biso bato mwindu na ntango oyo c'est-à-dire tozali na la guerre moko kosekana te kasi tokolonga la guerre wana soko totamboli na bolingo soko totamboli na mibeko totamboli na misala pate tozila muntu mosusu aya kopesa biso commandement ezali te ndenge bozali komona ndenge nini toza kotambolaka na ntango oyo mokili mobali kobongwana mokili mwa biso pate mobongwa na libela korve wana ezali na yo papa ezali na yo mama lelo soko tooki savipi alibi bon banda le 15 etumana ngai esili na déposer les armes kasi malamu nde tookana soko tookani na biso nalingi kumona lisusu litanga ya makila na mokili mwa biso te soko kooka kuta na Benin ale grève oyo edéclencheke bana classe basali mibulu bate bade bele bakufi okana na Sénégal kuna pe bitumba lele bana classe et bien l'état pour le ngai lelo anakata na biso na mboka de sasa pia ale mobulu bana classe soko koti bezana kati na bikambo omoneka kande mobulu wana ekononga na bato mosusu te ezaleka banguda baye kokoto biso batei biso matei na bango teoki ale tobali kubunda pamba te tozali incapable ya contrôler makambo na biso oh kasi mpona ni kuna nanda kuna yeye azala kubunda te ayo kubunda ngai yawo soko tozala kama yele ndio sika wande raisonnement ite kote kasi raisonnement ezali te ezaleka kuna te soko totali na kati na mikili na biso na Afrique toujours mouvement ezali effervescence ezali pana ni bamoni te soko bato wana baokane mpasi jangwana nzambe akanisi ete tikana kanisa bato mundu apesi biso papa Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu ye wana abongisi biso bikambo bon lelo bino bolubi tokolanda ye alibi ete bozala na bolongo alibi na biso ete tozala na bana na mibeko alibi na biso soko bozala misala na bino toujours en tout cas bokujwa manso bazana bino mposa on dirait ndoto tosalisa baninga wana bayibi na nzambe te malamu de bayibi na nzambe à travers biso toyina mimi na kati na mokili memba oyo bamebengaka kama nganga nzambe na bango ezaleka ya pamba pone nini basi bamesanaka na makambo oyo ezalaka ya biso te alors tango baye kosisuka batala ete eloko wana ezali na bango eza na yo te alobi moto wana relation na ye ezali très direct alors soko atali pia libine solo
nzambe alobaki ete nasala bikeko te nga naza kosalaka bikeko, nasala kisi te naza kosalaka kisi. Alors muntu wana malamu nde tosala ye ntaka pamba te sitomesani bato basi bayibi biso ete tozalaka bato minene. Soko nalongoli lisusu eloko oyo pamweye lelo nazwi programme elongo na kisasa, programme elongo na kisasa oyo dasima tutu ya Afrique du Sud aibia wanankamba pamba tena yake na ye hakuna na kisasa mtu wana mposa na ye asa alaisika na ngai tango tozalaki na Vancouver na papa waneni mtu wana tango asalaka déclaration na ye déclaration asalaki pamba te bato basambelaka nzambe te na babudiste na bajuif batendaki babongisaka lisanga na bango na basava nyonso tu na mokili babongisaki lisanga na bango na kati na lisanga wana basalaka mosio moko ya kosekana te oyo basatake na bakretien mais likambo moko bango balobaki ntango batangi discours na bango bamisusu discours na bango swaki bango kasi ngai esalaki ngai likambo te me ntango baye kobimisa likambo bango balobi ete bino balobi ete monopole ya Yesu ezali na bino, donc bino mpenza bolandi Yesu. Soko Yesu mutu bokomonanaka na ye akotindaka bino bobomaka bato, alors bondimi na bino ezali ya lokuta. Donc Yesu wana biso tokolanda ye te pamba te azali Yesu ya lokuta. Apesa bino mayele nde bobomaka bato, baindien batombokaki basali manifestation na bango, baoyo mpe bazali kodépendre na Rome bango mpe basali manifestation na bango, balobi papa na bino wana azali hypocrite et puis c'est un grand magicien, azali na pouvoir ntuku mine na mibale 42 malin bobongi remplaçant ya Yesu. Est-ce que Yesu atindaka ye nde alataka biloko ndenge wana? Est-ce que Yesu alobaki na ye asala boye akamata munduki abomaka bato? Donc Yesu na bino wana ezali ya lokuta. D'ailleurs baya kosilisa boye, d'ailleurs tolobi na bino ete Yesu azali na ye lisusu mondele te. Yesu asi abutamaka na ye na kati na Afrique, bino bozala kojelaka ye Yesu bosirisi baafricain, bosirisi biso baindien, mutu nyonso to andimini bino te olobokamati bunduki po. Est-ce que Yesu wango atindaka bino? Sikasika wa Yesu akumaka na ye mutu mwindo. Ayaya iba malamu ndako wana tozalaki ezali ndako moko monene baetage kuna bato batunda. Eh bien ntango balobi boye Desime tutu atelami alobi nga nasepeli nde Yesu akomaki na ye mutu mwindo abotama na Afrique. Alors esika nga nazalaki nga nayibi ye namonanaka na ye topesanaki mbote naliaki na ye esika moko mokolo oyo nakosaki na ndako ya Nzambe na bango esika wana na ndako ya Nzambe wana ntango tokoti namoni na jube ete namonaka nde solo Yesu azalaka kuna nga namonaki ye kasi wapi esika nini nde na ndako na ye bato batali kasi mutu udikamu nini pamba te bazalaka kopela ye mutu monene mutu aza kolobelako na Afrique du Sud. Ye alobi namonanaka na Yesu ntango batungusi amonaka ye wapi alobaki solo namonaka ye na Zaire. Kasi esika nini akokaka koloba te malgré amonaka biso nde tozali kuna kasi akoka koloba te na tina nini pamba te akangami na biloko ya pamba oyo moye te. Eh bien nazwi programme akoya ye asengi nde akumina na esika na biso kasi baprotestant nyonso tu baproteste sauf les orthodoxes. Les orthodoxes oyo monseigneur azalaka kuna
Lui, ce qu'on connaît vraiment à choisir, et si il y a des signaux. Ba protesta ba bebi te akokumi la kuna te pamba te soko kumi kuna mangomba na bitu makokufa kaka papa tupenda lubi ngai na monende sika kuzala pesa malabu kuna non malabu ndio tuchana l'hôtel intercontinental biso moko to kufuta mbongo mais pas soko ke kuna bakembaki se biso moyete hoteli makambo mazali kuya natangi programme ndenge basalili yango makambo maso esika na bango nyonso tu bele mokolo masuka bapesi edila bon okanda chez le Kimbangis na centre d'accueil kasi kovanda kuna te ok kutala bango kaka ojungi bango na bango mpe bakamatani heureusement biso nga nazana nga arbitre navana nga na nkamba yako dia kamfumbo na biso na saka kuna mwaye te bango na bango ne ozero kukimbisa kanini soko ye asia ibi papa tipenda insiste malamu nde na l'église Kimbangis kasi minu bolingite na tina nini ne soko atoi kuna biso tukuzoyi lisusu te papa te akolinga kaka na kutala misala ya batu wana akukuma tina nkamba orike mpusa na izalaki akumawa pate akota wana ndakuyi kasi moyete natina nini soka kai kuna bisu moyete kanisa kaka nini l'écuménisme mais pamba te omemi eloko oyo bato bakudingaka te bakudinga yo te yango wana batata na bamama eloko nini wana bato wana bakiminaka biso solo soko moko na kati na biso tokozalaka na biloko ya ndenge wana tokatola basapato tolongola yango mpenza longola basapato wana pamba te ezali sapato mobisoto pate tobongisa mokili oyo rien à faire nzambe alakisi biso afrique tobongisa afrique pamba te ezali berceau de l'humanité naki kongo balobaka na biso lisese moko ya kitoko soko olingi bazwa yo likambo te esika okokwea malamu nde osokola yango liboso donc tosukola liboso eloko na biso soko tolongole basapato oyo ezali na biso na kati na molimo po te tozala lolenge moko na bango te ebie malamu nde tolongola basapato na biso oyo théâtre baza kolakisaka biso mingi bokozala komonango important te kasi nga naza komonango tellement important makambo mosusu na kotuna bino yango moko mosusu pamba te ezali nécessaire eloko wana ezalaki makambo ke kasi soko rentre okoti na profondeur na likambo okokutana nde solo matei mingi tosi tozwi bele na makambo ya ndenge wana yango wana batata na bamama ya solo tobongisa eno mokili pamba te nzambe alakisi biso ete pamba te l'Afrique ezali berceau de l'humanité bobongisa liboso wana pamba te ntango bakotala biso baafricain kasi bobongisa liboso kuna na bino te me mpona nini boye kobongisa liboso awa wana bino donc malamu nde tozwa bakaisio wana te kasi liboso longola eloko eza na lisu nayo wande kono kolongola ya baninga wana ekopesa biso lisusu nkaka nakanisi tookani na komi na tata mwana mpe elefu santu amen. Kimbangis oye! Kamba oye! Zanza oye! Afrika oye! Matete oye! Tolandite. Wala maloba nyonso papa mfuma ndongo papa ndenga lobeli yango tango carte d'Afrique wana emonanaki alobi très bien et que to négligé place wana te yango emonanaki ndenge lobeli yango était en 2004 de papa Simon Kimbangu Kiangani le 3 février wana alobi te bobongisa place wana pour na liboso wana place ezalaki vraiment un peu négligé batiaki ka batol likolo wana ko protéger mais papa tango amonaki eke ezala na kati na ndako bamindele ndenge bayaka bamisusu ndenge bayaka akotunaka ata bolakisi makambo mingi akotunaka carte d'Afrique ezali wapi de bayaka kotala
tolandi biso moko ndenge papa Mfuma Longo alimboli biso likambo yango na tina nini carte wana na mateyi nyonso ndenge apesi biso lelo oyo na carnaval lelo papa alobi tolanda ye aveuglement na makambo oyo papa Diangenda alobi ekokani te makasi ye abrégé kaka tolanda ye aveuglement papa kana telemi na nga wana nkombo tata mwana pitata Molimo Santo. Merci Papa Mbenza. Merci Maloba Papa Ndenge Tolandi Yango. Nantinete bango basalaki mosala monene eke mokili mobimba biso batiki biso balobi totonga Yerusalemi tozosala badepense koya na nkamba kolesa Yerusalemi sala misala Yerusalemi likambo ezali wana ekangami wana toyokani ntango mosusu eloko ezali te bokomona le Afrique kuna na Kinshasa la Afrique aye akotika nzanza mpe aye kotika boyaki moyibe boyaki te adi tomario di nani batete Kifulu kadena oh matete tous on a besoin de barre de fer to bongisa botinde la biso to yokani oyami yango bonzanza robinini na binope kuna kofele moyuna kaka yidi kaka d'accord mina katuze ku ntsungi dati ngonda ntangu tukudi kaka ba de fer kaka avant le 6 avril kadi yambo ko papa sitanwana d'accord Afrika zali tozali binope bokotinda bekotinda te ingeta papa toyoki tokopesa papa bopesa ingeta papa po toza presse mpona mémorial non tolobi po comprendre biso mpona nini tolobi bongo bapapa balobaki ke soki tolongi pasi ya moto mwindo ekosala nini merci kumba tata mwana pe valongo tuzole jufula dimero parce que bas de fer dimero zikalanga pote de 6 de 10 de 12 maintenant ye dimero ina priorité ingénieur azali ça va tout ena takuta na ingénieur to yuvula sokuwana merci papa mama Rose tu bakulu sito baka dimero ko ingénieur ezala sel Afrique matete sito baka dimero ingeta tosilisi na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo amen Imbangisme ye yambo totonda matei ya makasi tozwi epai ya Nzambe na banza biso nyonso toyebi yango ete epai ya Nzambe bakendaka maboko pamba te biso baoyo tomemi biloko ya kolia tokokende kotika kuna epai ya
papa Dikis na depo bisika na pesi mokongo na sima kuna depo ya papa Dikis ezali kuna na biso oyo toye na biloko kolia. Soki papa bondeli esili bakotielaka biso sani mwa moke oyo toza nango totikali kotia na sani nsima nango tokoti na ndako ya Nzambe. Ngonga pe ezali kokende, mosala makasi pe ezali kozela biso les après-midi, surtout remise de cadeaux pe suite ya nsinsani, surtout ke moninga na biso oyo tobandaki kozela po ete chiffre 3 ekokana abimi kaka lelo nde akolakisa monene na ye lelo kuna na nsinsani bandeko na biso ya matete. Nde programme tango tokozala na ndako ya Nzambe ezali boye: yambo nzembo ya bato nyonso, sima ya nzembo ya bato nyonso libondeli soki esili bakotangela biso mibeko ya koko Moïse, soit na Exode to na Deutéronome pe les 12 préceptes. Sima nango bakorali nyonso tokoyemba mbala moko, bakorali nyonso tokoyemba mbala moko, doko banda korali ya liboso ti na faki. Soki bakorali toyembi nde toleki na mabondeli ya pasi ya bato misato. Sima mabondeli ya bato misato makabo, sima ya makabo nde maloba ezongi na motei ya mokolo ya lelo akotangela biso psaume. Sima ya botangi psaume, prière Notre Père, sima nango nzembo ya bato nyonso pe tolekisi mikro na modérateur to na secrétariat. Bino pe kuna na secrétariat ba communiquer et entrer na fête ya onde tokotanga. Ba communiquer mususu wana to gele yango na banza toyokani malamu ndenge tokosalela. E bakado soki ezana no bisika tozo kolala esengeli bakado e banda deja komata na kati na mbanza pour que tozwa retard mingi te na tango tokobima libanda. Bika twakubike no moko twatonda lusiamu sututambuli kwa tata Nzambi mozola kwa se mwana tata mwana velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwana velela. Tata Nzambi sindika bana bako musambu. Tobondela. Tata Nzambe nkolo Yesu tata molimo santo. Bobatela kibiso na butu, bobatela biso mokolo wa lelo na mikolo eza koya liboso. 2025 na mibu eleki toni okomaki mingi. Bitumba kufa maladi nzala. Kotisi biso na 2026 eza biso mapamboli.
toye kuzonde bilembo otokovana nango mbula mobimba na bambula eza koya liboso kotika biso na maboko ya bayini te pasi eleki kimi eza na biso te ntango nyonso kolela na kolela soki totali kuna este pasi ezali tali mpe bazoboma biso na bapoison mpe bakuluna baenlèvement kambo nyonso ya pasi na pasi bino banzambe na biso botika biso te ndenge toyeboye ndenge bino bolobaki ete biso na ntango oyo totonga nde yelusalemi soki yelusalemi etongami nde esenga kozala soki totongi yelusalemi te pasi na biso ekosela te pesa biso bamoyen ya mingi oyo tokotongela yelusalemi bozwi ezanga te bamaladi elongwa bapasi ekende kimi ya libela tosengi eza na biso na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen benu bikana na papa mbenze Protocole. 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 Nyonso bolisaki toleka totia na sani. Nyonso bolisaki toleka totia na sani. Basani ezali liboso na biso nyonso oyo bolisaki leka totia na sani. Donc nzanza matete soka comprendre te ayebaka yango ke ye mpe akoti na kati ya carte d'Afrique banda lelo. Toleka na sani. Donc bana matete bakotele muhangala makambo tata nzambe asalaka ezali komplike. Matete makanisi na bango ezalaki baya le 10 janvier me bakomprendre te ndenge baye kokoma soki le 2 février or ke bazalaki na posa na bango po ete bakomplete likambo moko boye. Verbe phrase nyonso ezalaka na sujet verbe na complément ezalaki kaka sujet ya pamba na kala komini ya nzanza verbe eye seli na Afrika sikoyo complément emonani matete.
Mama Zela mke. Woni mbongo oyo. Mama Zela. Eko non kuko. Oh, yeye aka comptable communal ko. Yeluselemi na tina ete ya botongi bongo Yeluselemi pambate soki totongi Yeluselemi te pasi na biso ekosila te kamba Yeluselemi ezali esika oyo tokoyaka kosengela kimia na mokili mobimba pambate maoso tokoluka ezali bobele na tata Simo Kimba Okiangani ye asengi na bana na ye bongo ba barre de fer na tina ete ya botongi Yeluselemi pambate mindele batunaka ete kimbangu olingi ye azongiselaki bango te mosolo na ngai nde bato na ngai biso nde tozali mosolo ya tata Molimo Santo oyo ye akobetelaka bongo tolo na nkamba Yeluselemi ya sika tozalaki bongo na ngala ya preski oyo ezalaki bongo presse et information kimbongiste elongo bongo na ratel kina tina wana ya botongi Yeluselemi sika oyo carte d'Afrique oyo bimaki awa na nkamba Yeluselemi epesamela bongo na commune de Nzanza na tina ete touti bongo kotalisa bino lolenge kani manso mazali koleka awa na nkamba Yeluselemi epai wapi ezwami Nzambe tata Nzambe mwana pe Nzambe Molimo Santo tolanda tata Molimo Santo aveuglement Nzambe Molimo Santo papa Simo Kimba Okiangani alobi ete tolanda ye aveuglement po ete tokoka kokweyisa mate pamba te soki tolandi Nzambe Molimo Santo aveuglement te tokobunga tolanda mai oyo ye atinti na biso bana na ye po ete tokoka kolonga na elongo na nkembo oyo abongiseli biso ezanga suka maloba ya tata mfumu alongo na ntina ya carte d'Afrique biso banso touti bongo kolanda lolenge Nzambe Molimo Santo ye akokweyaka te ye akolongaka kaka Nzambe akobukaka lokuta te tango oyo ezali tango ya kososola tango oyo ezali tango tomituna tina nini tozwami na lingomba ya tata Molimo Santo eske tozali kotosa mai ye alingi ye atindi biso ete totonga bongo Yeluselemi pe tolona tobokola pamba te yango nde ezali devise oyo batata na biso batika na biso bala na bango pe Nzambe Molimo Santo papa Simo Kimba Okiangani oyo alati bongo nzoto azali kotalisa tolenge kani lokito mazali koleka
awa na nkamba ya Yelusalemi na ntina ete ya kokokisa bilaka na ye mpe nkembo na ye oyo abongisa na biso bana na ye. Azali kosenga biso ete tozala bongo bana ya botosi to banga kanda ya tata Molimo Santu pamba te azali bongo nzambe mokeli tomoni bokoti ya papa Mfumwa Mbanza na sindo na ye kuna na résidence ya tata mokonzi abule na ntina ete ya kozela maemanso matikali pamba te tozali kokota bongo na tempelo mpo na kopesa nzambe Molimo Santu lokumu mpe nkembo kuna nde tokendaka kozwa elembo oyo tokotambola na yango mokolo mobimba. Tozala bana ya botosi ndenge tobandi feti na lememio tosenga bobele nguya epai ya tata Molimo Santu ye nde azali na manso akotalisa na biso bana na ye. Tolanda ma tata Molimo Santu alingi po ete tokoka bongo kosepela na ye elongo na nkembo oyo ya ye ezanga suka. Awa tozomi bongo na nkamba ya Yelusalemi ya sika epai wapi tozali kocelebre fete monene ya le 3 février 2026 lelo ezali bongo le 4 février 2026 dans nkamba ya Yelusalemi ya sika. Journée yango epesama na bandeko na biso ya Cellule Africa pe commune ya Nzanza kuna na ville de Matadi na paroisse ya Matete biso nyonso tolandi ete bakomi bongo misato na ntina ete ya kopesa tata Molimo Santu papa Simo Kimbangu kiangani maboko na botongi Yelusalemi nzambe Molimo Santu alobi ete totonga Yelusalemi po ete pasi na biso bongo ekoka kosila na yango tosukeli awa te tokokota na tempelo tokolanda manso o matikali na nsima pamba te tozali bongo na défilé ya bakado lelo ezali bongo deuxième journée ya fête pe tokosala bongo tinta na ntina ya botongi na yango totiki bino bolanda na bilili ya presque nkamba officiel wuton nkamba Yelusalemi ya sika.